na problème les gars. En tout cas problème les gars ezoleke na biso Trésega za mo na quartier na biso nga avai na madimba ye na mayulu ndeko na liboso amela acide ye amidie mbiki ezosala biso pasi ndenge to perdre ye ba jeune to vanda ba na quartier to perdre ba ngo ezosala pasi pena na motema en plus atiki ba anemi bale nani ozo soela bango. Le conseil ne repose ba jeune par rapport à problème sur les qui est-ce qu'il faut qu'on remidie mbiki. Bon conseil na repose pour ba jeune no batikali wana bona nga eza mvutima po ata mwasi ya boyo ata bayibi yo mbongo ata problème nino ko komidie mbika te ezalaka te komidie mbika na tout droit na lifelo OK na lieu de repos OK na lieu de tourment eza kitoko te pona biso ba chrétien to kutu na makambo abo nino ko isa biso makambo biso do vivre ba quartier na biso mwana wana kufa za mwana na biso na mayini mwana abana bazara na kata ndako na bazara respect nikoleleki yana ye mtu ameleka sida kufaki juste ko kena kolela ye sikoto la mukasi na tongo ya kufa eloko na sosala biso pasi eloko na koloba na bajene soko sana problème na mama soko bozo yo kana tena kata ndako luka ba yaya musika ba mikolo opesa bango makambo no beba papa bazana kata balabala oyebisa bango makambo ezonde kabona na lupangu ko baranjango eloko na salami to sepe na ngote to ana susi makasi pour mwana wana atiki bana ne mibala mike nana ko tata bana wana eloko na tozo mwana boza ina wana sio to mona kiye na baba ba ole kana ba feka ya balabala na moni vile yo yoka kufia kitoko te sasa ba jeto uta famille bango ngisa o deuxième batu Fana gumba utawa.